Babi CL News TV, CL News TV. Babi site kitoko, ye na mpepa kitoko ya ye moko Christelle la Rose. Babi Christelle la Rose fille a na bagage. Babi il y a différence. Là-bas zéro. Ma bé babi CL News TV. Babi site moko izana ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala di la sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi di déjà na tikaka kobina depuis poto. Donc so ezaki pour na voyage na ngana tikaka na poto andimi ya sepela kutu makasa mona ke mutu azo senga kotika kobina na Kishasa te mena poto et puis okimite oyebi c'est pas vérité que non na rozonga mais noza oyebi ke na poto ndeto za na poto na bapesa biso ba passeport te totambola sans passeport le ba photocopie mais ngai bapesa nga passeport na ngana tambola nango pendant 3 semaines na eko zongi sango wana avant na nukutu na ebiseke na obina bisote non eza faute na bango te eza pe faute ya ba patron te parce que conjoncture ya mboka ya lelo eza ndenge o ezalaka te série na biso eza na conjoncture ya mboka ya série ya o tozalaka na vivre eza ndenge moto ya série toyaki na BCBG eza pe ndenge moto ya série toye na maison mère siko tala siko ekar wana maison mère ti na série ya lelo na mboka pe échanger mboka vraiment échanger makambo ebele échanger donc ozomona babiloko ata kutu président azala motema malamu ye voilà tikototo avant tokomana na lisolo école de danse toto tikano na oyo actualité ya Anya Star lelo komi chroniqueuse oyeba si nalala na lamuki te na bando osepela nango ngai eloko nyonso tu nasepela kosala nasalaka na toute liberté na talaka te o akoloba o nani mpo nazovivre vie ya ngai donc so nakomotala bato donc nakomovivre vie ya bato ngai moko nakokoma gris nakomi bloqué so abengai ngai elingi eza na nkombo na ye mais pourquoi ezalaki Anya Danse wana ka ye moto ayebi. Bonjour, bonsoir, na Ernest Ozil Bakou ya Kolanda Biso, c'est LUCV. Merci, na confiance, na attention, vous continuez toujours copier de biso ezanga Oabino Christelle Lupongo Mamuluranium de la presse congolaise. Botuninga pe mingi na zongi. Na dela mambela banda salama na zongi. Talaka na zarana toujours pour nous informer bino makambo ka na Kinshasa pe partout dans le monde. Musa ne soit zaka ko informer ko désinformer te parce que bino mo webi monde on des communes ka kama ya kolobezate mais biso to yara toujours pour nous informer bino pour nous l'expliquer bino makambo ka awa na Kinshasa pe partout dans le monde côté musique, côté théâtre, tout le bara socio-culturel. Ndambu pe kota politique parce que oeza c'est LUCV mon PPSK merci na bino nyoso obozui libako ya kolanda biso na minute lo na yambeli bino Anya Star wazala qui danseuse akoma maman à sala école de danse na ye to ebite école de danse ngo suka wapi pour mo webi mambo le kaka na ba papa griffe comment wele la école de danse to ete soke comment wapi soke suka wapi to na ba question journal lelo pour tozana déjà ensemble to tuna epé et lo ni sali ki akoma chroniqueuse akomi chronique fois tito akene pe otange dans mon classe parce que biso zaka ba chronique tata biso so lekana ba cours ngo ya journalisme ya journalisme lokola to zaka ko sala musala moko ne ya malamu ne ya mabe ba pesa biso ka ba chronique fois yango to tunaye elo ne sele pas ko taka na monde ki chronique fois oyo invité na déjà na pise ngote bonjour Annie. Bonjour. Boni. Bien. Kala boy. Nazali na ngai. Boni santé, boni mamnyo. Santé eza bien, makamnyo stopé eza bien. Anya Star depuis le côté 2018 on a noté 2017 pe la média vraiment aux ala quitté sur notre activité nous soto ebeli Anya otikala comme on en a té to koyeba silence on a nous sur par rapport à nous
Non, sinon c'est ça là, il y a en 2017, tu travaillais avec une école de danse. Au moins, il y a beaucoup de festival, surtout il y a hall et tout. Et ça a vraiment na média pendate, l'accès à la banque en côté. Donc, ils ont organisé un gros, sali, musala la minute, il y a sili, on a fait, et sili nango. Donc, il y a une activité. Tout ça là, qui moi quelques festivals, même festival, moi, je tout ça là qui n'a de collaboration Bénédicte. À organiser un festival, mon robot est au travail avec Naye. Oui, 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 oui. Et le cas est bien, vraiment, le cas qui toque ma casse, bah, travail nion surtout tout ça qui est en 2017 et le cas est bien. Voilà, 2017, quoi c'est le moment que bilan pour nous et le cas indien. Non, le en 2017, bilan, même côté Moussala, côté Moussou Soupé, il y a vie privée, et ça qui est positif, vraiment, et le cas est bien. Malgré tout les problème les difficulté banini ezanga na ngote na vie ya batunyo surtout mais le cas est bien. Voilà, merci Anestar, merci à Papine Zola, Messo propriété privée depuis Paris, merci à Billy Koulou, mon conseiller paiement, mon conseiller Western, Ngaye, le Balissus. N'a déjà na Anya, to bandaka, to mataka, mbalmoro Anestar, Seigneur, nous sommes là. Il est celle qui est au Bini. Loko esalaki natika kobina mpo kotika kobina natika yango kala mpenza kala donc natika yango mpe na bambala ebele natiki na vandi après nazongi donc non toro mpenza natiki ezala deux fois mon temps totravaillera mingi na musique tozwaka barepo te tozwaka mpe bacongé te donc bozotravaille mikolo nyonso to sikoyo ngai nazalaka donc na ndenge ya vision na ngai na ndenge heure moko natambolaka la vision na nga namonaka ke ezalaka mpe bien bapesi biso mwa ntango mosusu congé moko boye mwa vacance moko mpe osali mpe ntango mosusu makambo na yo etu donc na bandaka komipesela mpe mwa bacongé ya ngai moko nabini mpe mingi baona mpe manani napemi na nga navandi nasali makambo mosusu ntango namoni ke nazwi ntango mosusu projet ou bien quelque part ou bien esika mosusu bapropose ngai ke na travaille na bango nazongi lisusu ndenge na bando travail ni bono sala ba contrat to ka ndenge ezalaka oye obini parce que obiso toyeba anya viva après BCBG maison mère BCBG to bando sala ba contrat parce que système vraiment ba contrat na ba orchestre na biso ezate et pourtant kutu mkolero comme rozala bien makasi et ko sala penza bien ezala raté donc système ya contrat na ba orchestre na biso nyonso to ya Congo ça n'existe pas ndenge tobandaka na vivre la musika ezalaka sans contrat wana kutu tozalaki na biso mpe bana mike donc toyebi kutango te tout et puis na BCBG mpe totravaillaki normal sans contrat malgré tout babandaki kofuta biso boke botravaille bosilisi travail tourne bosali bafuti bino mais contrat ezala ete ndenge moko mpe na maison mère tozalaki na contrat te mais bandaki kofuta biso na mosala si tu vas se retrouver parce que tant que tu vas foutre au $100 te foutre un bon par rapport à musala yo sali parce que biso bando za ba chaque concert bo robeta des concerts surtout na ba voyage besoin na salaire est différent par rapport que ce bobeti na Kinshasa donc salaire on a déjà ba pesa on a déjà deux concerts za la déjà salaire moko ya bien déjà ça la déjà salaire moko ya bien okosomba pe loko okoyepe kosala pe mwa ndambo boye malgré tout ke eza penza na baniveau penza te ke oyo nakoki koloba ke ta mosusu moto azosala mosala moko na kati na bureau bien na entreprise moko azozwa ta mosusu $1000 par mois ou bien $2000 eza vraiment na baniveau wana te mais togagnera salaire oui na barelation te barelation wana donc osala eloko te parce que barelation ozoke kosalela bango mosala te toganya quand même mais ngai nazalaka na beaucoup plus que soki un jour bakoki kokomisa yango ke na bacontrat moto aye atravaille mpenza sur contrat ekozala mpe ekovalorize mpe mosala ya moto wana ekovalorize mpe orchestre wana ekomema système wana na bapériode oyo bino bozalaki badanseuse wana kobina bavoyage mpe ya poto ezalaki trop mais na époque na bino na époque ya mikolo kutu bavoyage eza su te yango nde na mosusu mpe edécourage mama bina
na ba concert déjà awa yo mo expliquer bon donc se retrouver par rapport à ba concert ya libanda mboka. Non, quand se retrouver la sens ni na lobby. Okoy boko ko beta concert. Ça leur obrozo na Kinshasa za ndenge mo okozwa na concert ya libanda te. Omoni. Mais à part wana to bande kozala toujours na ba prime et tout, bakoy ko pesa bino quelque chose et bande kozala bande ozanga te. Sikoyo na question na ndenge tuni ke damsu na tika ipo na ba voyage non, pour na ba voyage te nga déjà na tika ka ko bina de prix poto. Donc so ezaki pour na voyage na nga na tika na poto. Parce que mutal boso na solo la ne ke na obina disute zaka werason. Zaka ya Noël et na kina mkolo moko kana bi bon na obina nga disute na sala mangam na nga bi mo. Bon le quoi toza awa. Na oza peut-être na besoin ya heureusement partir à salaire nanga. Pona ko sala biloko nga na zana ngo besoin pona ke nango ki na solo saka no place aza yebi donc na ko lo balokuta na télévision te na kena na hôtel na yebi non nga na obina lisusu te mais na ozonga na bino Kinshasa eloko na zana ngo besoin ona osenga ota mususu osala nga faveur au pesanga passeport nanga so na ko récupérer passeport nanga et donc eza na ba visa na makamunga na oninga na sala ko banda ko faciliter ngala ba makamususu na ba démarche et puis na ba demande mususu et puis azala ine d'accord atunga pro notika etunga binga moka na sepeli na bina soute na sa makamususu et c'est maintenant vous appelez besoin moi quelque chose à partir moi salaire nanga pona que de pona somba voiture moko personnel mon demande mais na pesa à partir mbongo fallait na ke obakisa pona ke obakisa na voiture ana na récupérer na yango kina teka et tout donc to solo la bien ndimi a sepela kutu makasa mona ke mutu azo senga kotika robina na Kinshasa te mena poto et puis okimite oyebi c'est pas vérité que non na rozonga mais non oyebi ke na poto nde to za na poto na ba pesa biso ba passeport te to tambola sans passeport le ba photocopie mais ngai ba pesa nga passeport na nga na tambola ngo pendant 3 semaines na yeko zongi sango wana vana nukutu na ebiseke na obina disute na tambola ngo pendant 3 semaines non wana na tikala nango parce que fallait na voyager na kinadman na somba voiture na nga et tout après na songa na sala nango 3 semaines après na yo zongi sandinge za la kapo bazo ba visa ya bisika mususu et puis ba renouveler biso visa ya Schengen auto kena nango et puis tango na yeko senga eke na ozonga na bango mais na ozaka na besoin pesa nga passeport andimaki to solo bien tant to comme pe Kinshasa à remettre ngai passeport première répétition na zalaki premier concert pe na zalaki après na yebise ke bango ko bakaise ke na okosa bakaise na okosa ke nde na bina obina disute tant na première répétition biso obina tenga bité na obina te na lobeki na obina disute na puis premier concert ya Grand Hôtel na bini pété mais na zaki na concert et tout après ba concert ya basuka suka na bando beta na bando ya tampuna ye moko et tout après na kata ipenza na kenda liso et ça la konde ni komona ba musana bino ba danseuse hein o ezalaki lelo ba mokinde o beti solo ke poto somme pe voiture na yo zongi ezala susu te ndenge ezala kala et ça la konde ça la moi pas si parce que baleki o ba yelelo bazo bénéficier ba bénéficier vraiment na musana ngote ndenge biso to bénéficier qui donc ça moi pas si parce que aux hommes bazo sala yango mais est-ce que bazo sepela vraiment que est-ce que zo futa bango est-ce que bazo gagner quand même à te zo futa 100% te quand même moi ndenge biso to banda ko gagner ou bien na ba tom sous ba prime tom sous moi président c'est a pesi no tom sous quelque chose au cause à peine un problème boye ba soutenir yo 100% na problème wana est-ce que bango bazo bénéficier na ba bloc wana nyosto lelo pona yo ekoza la faute na bango moko te bango bazo mitamisa bisala bango bien te to faute ya ba patron na bango non eza faute na bango te eza pe faute ya ba patron te parce que conjoncture ya mboka ya lelo eza ndenge o ezalaka te série na biso eza na conjoncture ya mboka ya série ya o tozalaka na vivre eza ndenge moto ya série toyoki na BCDG eza pe ndenge moto ya série toye na maison mère siko tala siko ekar wana maison mère tina série ya lelo na mboka peut échanger mboka vraiment échanger makambo ebele échanger donc aux hommes on a ba bloc ata kutu président za na motema malamu ye moko azana nous bloquer quelque part omona ye moko azana nous bloquer orchestre pesana nous bloquer quelque part parce que comment ko fungolela bino ndenge babanda ko fungolela biso kala
Voilà, avant de commencer, on a l'histoire école de danse. Toto, tikano na aux actualités ya Anya Star, les là comme chroniqueuse, oyeba. Olala ko la muke comme ka chroniqueuse, to en absence auto bana mono souté okende ko kota ba formation to éviter. Si na la mukite na bando sepela nango, ngai loko nyonso tu na sepela ko sala na sala. Na toute liberté na talaka te o akoloba o nan po nazo vivre vie ya ngai donc so na komo tala bato donc na komo vivre vie ya bato nga moko na komo gris na komo bloqué donc na bando sepela dia na musala wana apona be na ninga na sala ngo mais na sala ndenge nini pona koma tina esika wana est ce que na yaka mbala moko est ce que so na yembala moko na koyeba ndenge ko salela ngo oui na koyeba po balakisaka bako lakisa oloba boye sala boye simba micro boye vanda boye telema boye mais est ce que yango wana penza na lingi penza ezalela na ndenge wana na bite nazo ba formation po ezala vraiment ndenge nga na kolinga ezalela ezala mieux nazo ba formation oui nazo ba formation na kotaki na Adila Gombe na kenda ko zo ba formation nanu ya français parce que nazaki vraiment na besoin ya osala ba erreur te na ba français ou bien na ba mot ou bien na ba ninte nazwaki ba formation ya cours en français parler cours en français écrit après na ko zo formation ya journalisme ndio moni après na bien bon le quoi na sisi première étape il y a ba formation parce que ça étape par étape ndio na sape non na sisi ba étape nyonso ya ba formation na ngai te mais le coup là na stage oui c'est ça il faut aller na stage na site ça vraiment ba étape nous sommes maintenant on a sollicité mais na moi muke oh déjà na une habitude non pourquoi pas na tia déjà un pas déjà liboso ndenge zo que pendant que oui mayele dia na musalango na ba o pe ba salango déjà liboso tozo zala déjà ensemble na bango nazo bakisa pe ba mayele mususu po ya classe pe ko karate ya ba misusu pe bazab na ba mayele wana eza déjà na makila bazole on pe na classe te donc pourquoi pas dans la peine bango na bakisa ba 1 plus au bango bazana ngo wana ti pendant que nga na continuer ba formation pendant que nazo si ça ba stage nanga mais naza déjà ne loko moko na bandi déjà ti ne non si ça makambu nyonso voilà to c'était ka bienvenue dans monde mais monde tout passe au kokango na kokango tout internet te o ko eza mutu pasite eza mutu pasite parce que na ebi ko finga ba finga na bango ko critiquer et ba critiquer na bango pour ce peut ba critiquer o te oye ba pendenge ni na osalela eloko ngo malamu donc pour ye ba peke o sala ngo malamu mona tamsu critique mais ezala nde ba critique a bien ezala penda que non te ya pamba wana nde koma kimotema mabe ezala ba critique mota msu non osala eloko bien te omoni koto wana ba critique écoute mais ezala moi ba remarque koto wana osala ki bien te mbala sima so osali sala ngo boy omona ki musala pe ya bandeko na bango ya bandeko na bino ekende pe malamu ekende so ba bando sala siko posta ndenge bino bozo lingela makambu esalemela monde est un monde notre glissant oui je sais on Hollande c'est mon vie privée non papa les kaibo botala mobile Anya Star bando supportant pourquoi pas na supporter parce que même kutu bango balande déjà kutu bat balande la vie privée na biso déjà bandakala déjà omoni na monde ezaka monde autre tango zaka ka visible oza visé déjà na batu déjà kutu yebina yebite na ya malamu na ya mitema mabe donc moi écoute bomba tanini mais batango mingi za rappel mon ata musu ba yebi na bango pe fina hotel mais ba créer kara bango moko nga déjà na zala visible na média visible na télé na zaki mona mukie na batu kuto na kola na bango te na batu kuto na yebi te mais tam musu ba loba makamna nga lokwa donc na mitu na rakuta ebo wala penza yo kaki yango wapi wala penza mo nga mona mi vandela eloko na est-ce que na sala kyango neta musu na bosana ki na kanisana omolo sala no per eloko moko te mais siko so itolobi to bana Rolanda ka ezalaka ke pasi kaka ndoko to ebika eloko na sala ngango te o seki mais batongo bazala ndeni o vandi no ka bo ebike nga babuti sanga combien de fois babali sanga ngala bala déjà kala la bala déjà soki ba mibali combien déjà na bali butu boye nga moko na vandi penza na bali avana kala poto bazo swana ko nga hi na vandi na ça ozomona dia babiloko wana mais soko ebi ozano innocente donc otiango na makanicité
toi ba maman il faut ça qui monter ma maman faut supporter donc non supporter nous surtout oui voilà ba bonne chance ka biso wana tozaka wana pour soutenir ba o boya na musana boya musana biso parce que biso to même mon ki mon dame déjà musa o méga bout des idéologies yebi voilà merci Agnès Star le quoi to comme déjà on a tout matakamba Agnès Star mariée mère de combien célibataire tout na kato parce que to kene ka to mataka mbala mo parce que to beto ça na bi marié bon mon a déjà libala nga ça na bi dans oh séparé oh célibataire donc bato boye ba na bango ka boye ba na bino kara donc na linga na obeta vie privée mingite na linga ka bato ba mona tango bomondi na bino kara boyoki so o pe bazana motema malamu bon est-ce que to ka kiana za solo to vérifier to landela penza so eza ngo balandeli pe bayeba pe vérité donc kenga mo na lobela ka vie privée na linga ngote. Voilà, merci Agnès Star to matakaka Agnès Star aza ozaki bon to ba artiste parce que ndo comique chroniqueuse otiki mambe ko les danses tonde pratique ma école de danse école de danse les azali ko évoluer toujours voilà to salango pour na ko aider beaucoup plus ba fille de mère ba fille mususu ebi yo mo mona kini ozana kini bato belé bazo souffrir surtout ba fille bazo biso monde ba biso otozo bunda oyebi ki atoza pia ko yebi ki na ko sala boye na ko kota boye na ko beta boye na ko zo mo loko mo na kena ngona sali bona balusi ata kutu za ngate mais na zuka ya mutu tanga na ko sala ngo e ko beta na mwa nini mo boye bana ba olia na ndako mais batu mususu tamsu mayele wana tamsusu bia ba relation wana tamsusu pe mwa muke wana bazana ngo pete pona ko lukata ko balusa donc na kini penza bato bazo souffrir ba fille bazo souffrir ba garçon bazo souffrir yango moninga na zwaki na pasi pe souci ya kibo mama ya amour on linga bato na bete pona nini pena miko sala eloko moko ya boite pona koka ko aider bande kwana ngala sala ki beaucoup plus que au moni nde to sala ba spectacle to sali ba spectacle ba futi bisoti tango ba futi biso na groupe na ngai o eza nanu ba danseuse de base donc équipe de base parce que eza école de danse misuna lakisa bango eza bango ba futi ba danse moi ba droit ya mike ba droit mike po ba yekola misusu ba yekola ka danse po ba konda ba kena bango mais to zape na groupe de base yekola po na dimne kaka bina rabi po danse na personne yo na yekola na konda danse eza physique parce que mon danse ozo sala physique ya njoto mobimba mutu makolo misapi tout ezo sala eza en mouvement donc to sala ki on a système na que to travailler to un mois contrat mon ko to ke to beti to rozwa moi muke ana to rozwa o azana besoin ya kotanga o azana besoin to mso osala ba formation mais azana ba moyen te bon biso to peso to mususu 50% sur 100% to peso 50% wana yo moko bunda na ndenge na yo mais to peso on pe na maboko te to même pe na place yango yo ningo tangela wana ya formation na to futi tango biso to futi yo zo ba formation et tout au monde que première temps ozo comme na ozo mato aussi ici ba formation na yo lobby pe OK ozu musala moko ya bien lobby pe OK on travers école de danse ozu peta mususu marché moko ya bien au monde pour biso to sala ya kisiko tango yo zozwa o kanisida pe biso bande ko pe musu baza kuna pe baz nanu batanga kite ba sala ki ba formation te pon na nini ngape na zota mo un franc na ngai pete na bakisa pe ata na kati ya école wana po esunga pe bande ko batika wana bulu ngala salela ki yango wana parce que ngamo ko ba formation na ngai on a sala ki ya français eza ba soutenir nga pona sala yango parce que ça demandait beaucoup d'argent na sali 6 mois. Chaque 6 mois, je payais, na un mois, je payais ça $70. Un mois, ça, ça, je calculais 6 mois. Donc, na sala qui on karaté, qui n'a bon, on a poche, c'est parce que bah soutenir qui ngai. Donc, ici, bah soutenir ngai, car na nzela école de danse, c'est on a biso mo azala na Londres. À CPL, na idée, on a habité na zo soutenir yo, na zo soutenir pe tout na bande comme sous na bango, ou bien parce que na ngana sala système moko ya association moko boy pona ba danseuse nyonso à part nanu école de danse na babina batika basala ke lokote ba mona neti ke ba vina bango esuka
ndenge batika kobina bakoma ta mosusu komela bakwit ubie nini bamonika ya bonga vi nanga loko ebongi te seke na suki awa nataka bakwit donc na ninga nasala association moko ya bongo mpona kosunga bango ke non oyo aza na besoin ya kocontinue ta mosusu classe na ye aza na besoin kosala baformation ta mosusu bamisusu mpe baza na besoin ya kocontinue makambo ya musique alingi abanda koyemba mais ceque oyoka esi moto akobanda oyemba koya kaka ayembi kaka moko abandi koyemba kaka bato basepeli mpe bato bazwi basombesede te mpo sikoyo ezala ya bien fo akota baformation akota baina banini ezosenga mbongo baza na bambongo kosala biloko wana te ngai susi na ngai ezalaki ke nini tokoki kosala mpona kosunga bandeko wana nayebi ke association wana moto akoki kosunga biso mpe tokosakisa mwa $10 bon ye alingi asala atanga na ye bon azongela ne classe ta mosusu akomaki na 6e ubi akendaki université te mpo mbongo ezalaki te bon topesi ye yo okende université oyo alingi asala nini oyo alingi asala bon nasala nayekola musique tolukeli ye mbongo topesi ye ezosenga nini na miziki yango no ezosenga mwa ta mosusu instrumental boye ta mosusu sente bon naninga nayekola chant na sente tosombeli ye sente topesi ye tofuteli ye minerval banini babiloko wana nyonso tu ayekoli ntango azosilisa asali mpe mosala na ye bien abandi ta mosusu mpe elobi asali album ta mosusu mpe elobi akomi mpe chanteuse ou chanteur monene na nzela wana nini ezokende sango ezake no association wana esungaka boye esalaka boye donc bato mpe bapartenaire bakoye epi bato mosusu mpe bandeko mosusu mpe kaka ya danse te oyo mpe bamonaki bavi na bango esuka bakozala interesse ya kosala nini ya koluka koya na koya na bango biso tozokontinue kosunga bato kopesa bato misala bopesi information bofuteli asali lobi azwi mosala eza esengo na bino ti ezolongola chômage na mboka eza esengo na bino tozalaki na ide wana vision na ngai ezalaki yango meme nga mpe na nzela ya vision wana ya association wana oyo nabandaki nde basungelaki nga mpona continue baformation na nga ya français puis ya journalisme na nzela ya wana nde nazwi baformation oyo nga nazwi yango mpe nazalaki nango na posa ya bandeko mosusu mais makoki mpenza ndenge ezozalela ekomi mpenza nanu te eza nanu te mais nayebi ke nzambe akosunga naza nano école de danse na nga mais mpona yango wana mpe donc nayebi ke nzambe akosunga meme nga moko so nazwi makoki nakoki koyede mpe bandeko mosusu yo ozwa mwa boye yo mpe ezwa mwa boye yo mpe ezwa mwa boye opesi idebela mosusu motu moko akozala intéressé be 2-3 personnes bakozala intéressé so bango bacontacte bazwanga numéro ya telefone na nga eza 00243 81 49 37 811 00243 81 49 37 811 Agnastar yango wana soki oza besoin contacter mpona initiative wana bino mo boyebi bato mitema minene transparence eza makasi parce que nga nazala lokoso ya mbongo te ntango opesi mpenza oyo bamoni ke bakosoutenir ide wana bayebi bandeko na biso ebele oyo baza na Kinshasa batika kobina bamisusu bavi na bango eza stable te bamisusu vraiment na souci na motema oyo baza na mposa kosoutenir bango ke bata misu babanga soki topesi mbongo kolia mais na nzela ya association na biso tokolia te tokozwa mpenza mbongo na yo wana tozwi mpenza kamera tozwi mpenza ye na loboko intervalle tofuti mpenza bapesi biso mpo baresi wana biso motu togarde yango même soki tolobi topesa ta mosu okeolia soki topesi yo mpe fo toza sire ke oyela biso resi mais mpo toza sire biso mokande fo toke ofuta abeti nde bazwa lie na yango tokende kofutela ye donc c'est ça. Voilà, ils ont idée bien voilà. Tout qui ne va mal mais ce que émission na biso bato balance vraiment ba sepeli Agnastar. Ce que tu ba yona papa griffe parce que mbutu comme kana o ngale mkolo na benga ki na sala ki bodo comme ki mo batira. Non. C'est à benga ngai. Ingeza na kombo na ye. Mais pourquoi Zaki Anya danse? Wana kaye mutu ayebi omoni aza grand frère nakolo bamabe na ete donc tomonaki kaka ke vision etambolaki malamu te etambolaki mpe na nzela moko te esengaki ke mutu atravaille na esika na ye nde toyokanaki tobino nga na bi na travaille na esika na nga parce que omoni nga nde mutu nazalaki expose na eloko wana kombo na ngai mpi nga nde mutu na baparent ebele babande koya na bana na bango bazobenga nga na telefone bayebi ke non nako sécuriser bana na bango
donc jamais mpe nakokaki kondima ke bana bakende na nzela mabe lokola nga nde moto nazalaki na charge ya bana wana nde namonaki ke ndenge tozokende vision ezokende na malamu te malamu nabima na eloko oyo ke un jour ekomake bakendaki kosamba esika boye tokangaki boye o mwana na biso asalaki boye o mwana na biso ayaki boye ningabi te eza charge monene ya kokamba bana basi ya ebele surtout nga nazalaki kana bana basi te bajeune fille ya mike ya ba 10 ans bazalaki wana ya ba 8 ans bazalaki wana parce que bazalaki na posa ya kobina ya koyekola danse ya ba 11 ans 12 ans bana mike donc bana penza ya mike donc yango nalobi te lokola mpe ezalaki na moment ya vacances ntango nasalaki annonce nde bayaki ebele ntango namoni ke classe mpe ebandi na bino bana ya bato ya mike oyo bazotanga bakende nanu classe natikala na oyo ya mikolo ntango vision mpe etamboli nzela moko te na bino nakende na oyo ya ngai comme ça mutu na mutu asala chemin na ye na mopandi na siège eza na inza na Kasavu inza numéro 6. Anastar, vraiment tout comme la émission Anastar, par rapport à la polémique entre papa chéri et Ranson, quand même aux hommes au vandi na bango. La polémique aux cas surtout dans la porte-parole et puis au courant parce que faut continuer mon habit ça média faut ça au courant nango au kolobani par rapport. Elo na loba kaka na senga na bango kaka ba longa ba polémique est-ce que ça la kaka est-ce que ça la kaka ekozala mais est-ce que bato basepelaka nango kaka na intimité lelo na Kinshasa makambo ekomi ebele lelo na Kinshasa tokomi na baproblème ebele oke bato mosusu bazokoka même pas kose tenir bazokoka même pas kotambola na mutu likolo ya mapeka donc na osenga na bango bayokana baza bafrère mibale bauti mosika bango mibale bauti mosika makasi lelo te nde kosala bango bakoma na bapolémique na ndenge ya modèle wana surtout soki ekomi ya kotouche bafamille eza malamu te kotouche bafoyer kotouche basisi eza malamu te na osenga papa chéri apekisa bato oyo bazokende kosala makambo wana ya Noël mpe apekisa bato oyo bazokende kosala makambo wana parce que eza kombo na bango mibale nde ezokende liboso bato mosusu bazofinga mais bango mibale nde baozala salut bafamille na bango mibale nde ezala salut lelo tozomona yango te bato mosusu boye ta mosusu bango bakomona yango bia kende esala boye mais lobi bana bazokola toyebi te bablessure ni botikala bamitema ya bato c'est pas bien. Na papa chéri relation nous allons na ya Noël na relation ya bien na papa chéri na relation ya bien na ya Noël donc to sola bien to mona naka to kutanaka mpo nga pe nga mananga mingi te la mananga mingi te donc mais to mona naka donc mais mutu vraiment on a bana o mona na air nyonso to ezaki papa wemba po papa wemba penza to bando za na air nyonso tu bisika nyonso to azalaka soki kaka aza esika moko star yaka la esika bozo taxi yaka bozo star oza wapi ngabi papa la za ndako yaka donc il est vraiment donc anytime to bandoza la tout le temps oui donc paix à son âme mon papa donc que ton âme réponse en paix passe motema makasi pour ce que ozalaki lelo oyo donc nayebi ke naninga nazala moto esengo surtout na musala on a bandi vraiment na ngala sepela makasi po ngo za première invité na ngai donc na ngala sa no ba émission belé pe la bisika nestu aninga za la paix vraiment au parrain penza ya émission na ngai yene mutaninga za la parrain émission na ngai Téléstar. Voilà, merci à tout na suka Téléstar hein émission na bino za Téléstar za télé-réalité de tomoni et pas fait dire kimbe tout le monde déjà to babandi a l'exception de maman Anya na bana bazo kritika bana classe et tout la mondial dans to bando ya vraiment ba invité non on les a juste télé réalité donc ya relaxa vie réelle o yangai parce que batu mususu ba sala ba télé réalité bingeza o mona couper o mona bakena montage longola koto longola ko ngala bete ce qui to sala loko nyon surtout et kokota sans montage sans ko bomba ce qui bomba ce que le koninte. Il faut vraiment dans la vie réelle il y a ndenge ya solo ndeto relaxa la bande qu'on a biso o bazana mikili bazana kin partout donc wana eza émission te
émission na ngeza Téléstar. Au côté vraiment dans monde on s'est porté barrande parce que yo d'abord Agnès Terna Christelle mamu benda biga ko ngala sonati la parce que exemple. Pour nga depuis na konda na kota mondo ça fait 4 ans yango non na sonate ba publier nga te ke ya soina mutonte. Mais yo vraiment kota o supporter barrande wana. Tu peux micro yekuta lobe na boise le côté na okokate na ndimi teke na okenzela wana pona okokate na normal kutu na swana kate sikola ke no swana so na kati ya télévision pona ni oui naebi na ngai me na yambi ngate azelo côté tango yo po yo ka bon yo mo sunga na sale lo côté abando banga ke na lo côté fokola ba yo pa micro anya yo po te na sekananga kaka. Non, c'est que tout mutango il a un micro et moi regretter pour n'y aller un micro pour nous répondre à ngai ma bête encore à sonate. Merci, c'est vraiment plaisir pour nous yambayo les lots comme la souka émission invité le bani nous allons on a fan sur bazo déjà na Force TV 243 Frédéric Kimbe na émission na Téléstar basela nini pe bambote na batu so ba olanda. Bon, non, c'est ça bango ke ba soutenir ngana ne loka liboso pe ba encouragement na bango esalanga bien bozela mama malamu bozela ba émission ya kitoko ba émission ya bien na koyembela bino ba star na bino o bolingaka ba leader na bino o bolingaka pe na relaxa bino pe réalité vraiment ya Kinshasa po ba te bele ba relaxa réalité ya Kinshasa te mais ngana relaxa bino vraiment réalité ya Kinshasa. Comment on vit ici à Kinshasa? Ndenge nini makambo ezoleka na kini po bandeko na biso bazana bezo bayeba nini tozo vivre ndenge nini bandeko na biso kuna bazana ndenge nini mais ba bisusu bayeba te bazo la vérité te bazo la ba image moko couper kata kuna montage kangisa o bamba te ngana oyela bango réalité ya solo soki muto kuna abuka na akosa ke ya azala aveugle na olakisa bino penza ke muto wana kosi azala penza na miso amonaka mais akosa comme aveugle donc na olakisa bango réalité na olakisa bango ba musicien na biso nde ba travailler na Congo na réalité penza ba vérité soki azosala malamu na olakisa bino ke asali malamu mais soki pa azosala lokuta na olakisa bino penza ke te o te ya sala ki lokuta na o te asala ki bien et simba ki te. Il faut remettre la bande de vérité. Et Simba qui est oui, et Simba qui pété, tu es sa bango vérité. Donc émission est émission à vérité. Et ça émission à réalité vraie. Il y a vie vraie. Il y a des musiciens, il y a des politiciens, il y a surtout, il y a des sportifs, tout. Il y a des comédiennes, il y a des chroniqueuses, il y a des chroniqueurs. Donc il y a domaine nyoso na relaxabino vérité nango. Balandanga toujours na Force TV 243 donc ce bolandinga na Force TV 243 Téléstar ezawana ba gros bisous na bino ba na Europe mobimba ba na Asie ba na Amérique ba na Congo mobimba na pesi ba gros bisous na ngana Alain Fofana bisika za na France Lili Wabelo donc ba mbote na yo na Lili kuna ba mbote belé na Yannick Bangala na motema na ye Lauriane Pala Bangala Nana Bote pa cheval blanche donc ba gros bisous ba mbote na ngali susu ebele na Boulder Kuyena a Sen Makanda na bandeko nyonso tu ya Angola bandeko nyonso tu o balandaka ngai o pe bazokomela ngai o pe bazobenga ngai o pe ba anya salaboye anya muzondi donc papa Lopango mbote na yo meta pika donc ba gros bisous na yo kuna bisika ozali mbote na Philippe Swabatu donc moninga nazala pena ko ka roboa te na bosani te mon général Rance donc mokonzi place ozali donc ya yo yango wana na bosani te mon papa Adam Bombole donc wana vie na ngai penza banda na viva donc banda na viva ti lelo anya yeyo na donc na nzela mususu donc mbote na o papa Adam Bombole mbote na bandeko nyonso tu mbote na yo pe Christelle ndengo ya mbinga na émission ya lelo mbote na maître na nga avocat na nga maître Jean-Marc Kabasele bisika ozali na motema na ye Karine Pala donc merci.
Merci Anastar, merci vraiment la disponibilité. Dans les biquets, les sous-sous, parce que déjà, le côté dans le monde, tout le monde a de temps en temps, mais on paye bien. Et cause à la merci Nabil, nous sommes à travers nous suivi, vous s'abonner massivement, vous s'abonner puis la Force TV 243, il y a plaisir qui me parce que Anastar déjà Zawana, Téléstar, bon, dans une émission, il y a bien à partir de la semaine prochaine, sur vos CPD. Nabil, merci na Osé Moulopo, Mutasimbi, montage. J'ai simbi la caméra et a remplacé Mikolo Gola Maëla parce que Gola Maëla azuma pepo à Keko Pema. Merci merci à Papine Zolameso, merci à Gaylor qui voulait Megaboules pour l'assistance nao, merci à Frida Kanga Bachar, mais merci na Maman Espem Bombo depuis Bunde, Sazolanda Ngai, maman chérie. Merci à toi, merci à Carmel qui tamba la karma au mot des retours déjà quand tu es là qui n'a que déjà c'est bon. Maman Weston, moi na lemba ya solo na kataba parigo naye déjà quand tu es là qui merci. Merci à Chimène qui a la merci à Judith Ngoy Mosa Pembe, merci à Bibish Kabishi, merci à